Cuisine Yannick TV, Ndemakamo. Cuisine Yannick TV, maman des 3 garçons, maman des 3G. Nakacha chaîne à Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Bonjour, bonsoir, ça dépend et écouter la bino partout besoin Oeza Cuisine Yannick TV aye Cuisine Yannick TV akapamba te soki Cuisine Yannick TV aye c'est que likambo ezali na fongoli ba caméra na ngana memeli bino émission a kitoko na mukolo alelo bandeko na bana mama bokota avant ko bande émission na biso topesa ka merci na Seigneur pour kolala kolamuka eza habitude te eza kaka ngolu bandeko na ngai. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Ba abonné na nga bokota ba vrai bokota ba kuka monde te bokota bolanda émission lelo na bokebi nyonso. En tout cas ezo sala vraiment pasi ezo sala pena mawana soni bandeko na ngai. Bozo mona miniature wana eza deux personnes wana eza mams na biso si la bisalu aigle génération en génération wana mususu bozo mona eza Mta théâtre na biso Priska boyebi bango bien j'espère bomoni Priska alati polo ya Belvi kandi to ebite wana na kati ya restaurant so pas comme ça na kati ya restaurant so ki pe azo sa na ndaku tozo comprendre te yango toza wana tozo lobelela par rapport makambo tozo mona o tozo yoka yango na memeli ba vrai ba abonné na ngana lobaka tout le temps boza la brancher boza la ligne pour bo recevoir encore des émissions à kitoko na chaîne à Cuisine Yannick TV afinga kanete apesaka kaka conseil alobaka ne mabete aloba afinga kanete alobaka ne mabete apesaka kaka conseil et o azanango a partager kango toujours ensemble avec vous bolanda émission na bo kebi bandeko na ngana bengi ba bakouk bokota bo s'abonner bo commenter bo aimer bo partager vidéo par-ci par-là pona mamisi na biso toko bomba te toko loba nazalaka na nga banki te pona bomba na koloba otozo mona otozo yoka bandeko na nga bomoni miniature wana bien bomoni mamisi na biso ndenge azokamwa bomoni Priska ndenge azotala bandeko na nga soni na mawa na pasi makambo ezokende bien te ekende bien te bana mama komona Priska ndenge bayambaki Priska na SB tonjima te Priska mutu akoki kotrahir sila bisalu boye bana mama mukile baby makasi bandeko na ngai tokolia na banani tokovanda na banani tokozana nani parce que pire akoma na pirate bandeko na nga toyiba te tokende wapi toluka nini parce que mambo tomona ka mabe sur mabe na monde bato ya théâtre na biso bato maboke na biso mabe komi makasi koleka tolobi tozwa solution te tosenga ka lisungi ya Seigneur akita sala parce que trop c'est trop na bomba te bomoni Priska ndenge bayambaki na SB bomoni Priska ndenge ajouaki kuna ajouaka trop na SB ajouaka pe très bien cartonaka barole na bien bakuka ko baza bato ya bolingo mamisi na biso soki alingi mutu bakuku pe balingaka bato mamisi alingaka parce que ezala nango ka bongo bandeko na ngai bana mama omoni mama na ndako eso aza na bakamarade moboye alingaka bango mingi bana ne pe balingaka bakamarade wana eza lokola mama si la bisalu ayambaka Priska alingaka Priska pe alingaka na Priska yango moni bakuku pe balingaka Priska bakuku balingaka ba Pierrot Ndomba si balingaka na bango bagesho balingaka babebo balingaka batu nyonso o bazaka na kati ya SB o bajuaka musala na kati ya SB o pe baza ba membre ya SB na bana SB bakuku balingaka na bango mutu nyonso bakuku ndenge bazana bafingaka te bakuku batongaka te bakuku balinga
balingaka na bango musala mama na bango kende liboso bazo soutenir mamisi na biso jour et nuit taka mamisi abi bakuku ba ange na ye biso toza ba ange mamisi na biso toza na tozo soutenir mamisi na tous les domaines bande konanga me ça la passe bon mona ka mamisi ndingo kamwa ko mamisi aloba na ete alekane pe na émission te à intervenir à défendre non mamisi afanda neka na silence bande konanga moni silence eza phrase mo eza muke mais eza très efficace silence a mutu eza laxité kaza yuma bande konanga bokota bolanda lisolo na bokebi nyonso lisolo ni na memel bino priska avanja imuka abule abite na lembi na ngako sana kacha SB na nyako sana pa Belleville Kanji siko fona créer ka elo momboy bande konanga priska oza de grande fille pe priska nde ozana oyebi makambo osala so mone kendenge style bisalo abengisa ko na SB olembi na yo yebisa style la vérité style bisalo mikolo na yo sana na SB te mikolo na ke na pa Belleville Kanji oza libre oza na droit osala choix oyo lingi muto kangwa zate parce que yo pe kuna na SB ozaka na okaka ba invitaka yo osaka misala na par-ci par-là oza libre ezate ke yo monika ke na créer lo mobe ke baba kuku ba fininga baba kuku bazolo ba nyons tout faut na répondre baba cook trop c'est trop ça lève en bang njokande ozaki na ba intérêt no momboui ka bino bato à théâtre bo cha bato na confusion ka bino bato maboke bo bimisa ba secret na bino par-ci par-là en tout cas et ça la bien te ndenge bo vanda na mamis ndenge bo mela ndenge bo seka ndenge bo joie ndenge il s'agit que kolia bosala nyonto ensemble so moni kolongwa no benga mamisi na téléphone style bisanga ntuka na mikolo ando yo sala pa na ote na osala nga pa Belleville Kanji bino nyonto bozaka bato ya théâtre bato maboke oza libre mais yo moni ka ke telefone kende kana rôle ke baba kuka bato pour mamisi vraiment ndenga zana zanga kimia bande konanga o tobo yande angwana tobo aba hypocrite tolingi zalaka yo loba vérité malgré vérité babi toute vérité n'est pas bonne à dire mais quelque part vérité etika ka vérité zala bien bana mama ko bomba makambu boeza bien to moni lelo to comprendre ce que priska face B na yo to bande ko mona face A mais le to comprendre face B a priska bande konanga botale ndinga la ti polo a Belleville Kanji to ebite soki azo sala na restaurant soki azo jouer rôle ni na restaurant so pas comme ne ko servir ba to ebi na bisoté mais to monika déjà et ça bien te bon mona mami sindingo ka mona ba miniature wana et lesquels vraiment mami parce que ndongo za no za ki libre que no pas Belleville Kanji mutoka ngo pas opexo azana ete ozana SB ozana SBT SB et continuer toujours musala nango même si soit la mbongo te mo sala otala boulot na ye ndenge kenda kabande ko nga boeza bien te kota la bobo za libre a jouer pas Belleville Kanji a jouer na SB mutakanga azate kota la tonton Mar a jouer pas Belleville Kanji a jouer na SB kota la Gesho kota la Pierrot baza libre mutakanga banga azate nani okanga priska nani est-ce que maman si la bisala za makasi okango ke jouer ka pa nga ko jouer kuna te même si ne soit kabula ka te même si ta division te même ça za muto amour to mona bino nde boya pembeni na même si bolinga bo créer ba polémique mo bo créer bilo mo bo et ça vraiment bien te to comprendre face B na yo so mona to lingi no SBT kende na malembe ko créer ba kuka ba tout te po ba kuku nde zana oloba mabe o cholo finga ba kuku baza toujours ba soutenir même Sisi la ba kuku ba sa ba aigle ba ange même Sisi la baba kuku na mabe ya mamis na malamu abamis to linga e kaka ndenge to yebi ndenge to pona ye ndenge to zaka na ye mais bato ya théâtre boende za bien te priska na lo ba va priska ko boeza bien te za bien to jouer vraiment mabe o jouer vraiment mabe tande sopio mwana mama sopio priska boende te zala libre ko linga te ko longa na kombo mutu mo boye non lelo ke oke pa Belleville Kanji la patrona ayambi yo aboyne yo to jouer na okuna lobi siko oloba nini famille libota ba fingi yo lisusu ok pa gabi tumba ok pe bakata ba couleur zana position zalaka yo boende te boete moi ça zaka boete priska moi ça zala boete ndeko na zana baninga bien il s'agit kolonga pa baninga longwa no à l'aise comme kolonga te na kombo asila bisalo ba ku kolonga na kombo na te po eza bien te sopio makasi ozala no yo moko zaki no libre loba ke na sana nga suna SBT mutoka nga zate moko saka baba kuka bato moni baba kuku
ba otika mama Sila Bisalu te biso nyo to ana sima Sila Bisalu pomba scène mama Sila Bisalu conseil ngai na pesa yo na para cuisine ya Niki TV mama Sila Bisalu zala mayele mutu nyoto ya pembe na yo zala toujours mayele mama nanga Nzamba lola a protéger, nzamba lola batelo biloko okolia bato ozoseka na bango ozomela na bango oyebi bilongi memi tema toyebi te ser lora loba na ye toyebi bilongi to otala be memi tema bato toyeba ango te mams so balaki so ke mutema muntu okanisa boye mams so bandoza yumo so mono kimi okoti na chambre bi muto na pusa pembene te ta mutema ndenge za mabe mais quand seigneur a bomba mutema mutu to mona ka elongi foka nzamba bato ozala vraiment très prudente ozala vraiment très attention même si la nzamba lola abatela parce que eza facilité to ebite tokolia na banani tokova na banani tokozana na banani tozoyeba te nzamba lola vraiment abatelo partout ozala protéger es bimba nzamba lola a protéger ba bakuka monde entier ba ange na ya protéger bango tozana to soutenir film na biso a réclamation to ana besoin na premier épisode ezoleka to soutenir même si to consommer film to kota par-ci par-là to landa film o ya réclamation to ana besoin to beta 500 kana film ya premier épisode même si na biso zu ate kanda te azosala toujours musala na ndenge sengeli balobi maloba eleka musale le kamaloba nebele même si vraiment azosala toujours na film et même si okozwa vraiment solution okozwa vraiment consolation okozwa vraiment paix homme qui kopesa te kaka seigneur nzamba lola atondisa même si la na sagesse na intelligence na discernement nzamba memona ba dimension mususu akoleka cuisine ya Niki TV priaka trop pona Sila Bisalu cuisine ya Niki TV priaka trop pona baba kuk bande konanga nyonso tozala uni baba kuk tozala na amour baba kuk oye baba kuku oye toujours amour toujours uni toujours musala na biso to soutenir même na tous les domaines de pro de loin tozala toujours uni quel que soit mbonge quel que soit mpepe biso tozawana baba kuku to toujours na poste na biso tozozela toujours bilaka onzamba laka ki même na biso alaka ki biso ndenge kokokisama bande kona ngai en tout cas émission na memela ki bino na mukolo lelo kaka yango parce que ça la vraiment passe makasi mona presque makambo asoni o presque salaki oyebi kozana o libre lingo longwa na o ozokosela baba kuka batu makamba ndeko na ngai mama Belvi kanzala pe mayele sikozawa na lelo oyambie to boyine to tosala toujours musala après lobi aloba nini famille libote fingiye parce que yene ngazana komo bimaka na baba faina bino fobo za mayele o ekomeli ndeko na lobi pe kokomela ozala ka mayele lobi okepa ya Gabi okepe bakata nzamba lola batela bino changer bino bolonga na ki mutema mabe futaka te bana mama mutema mabe futaka te kento nde tozoboya tolingi linga muninga na amour du prochain ebi ke soko zoki okoka pasi kosala ngona muninga te bato abonde ba vrai ba abonné na ngai émission na mimela kibino Niki makaka oyo ya Priska na Sila Bisalu baba kuke na lingi bino mingi en tout cas merci beaucoup na baba kuke na biso nyonso bandeko na nga basi ya mibali ya monde entier na kopesa vraiment merci bon continuer toujours na kosabonner na chaîne ya cuisine ya Niki TV et kosala bien makasi moko na bino bo commenter bo aimer bo partager to prier beaucoup pour la mama na biso makambo tozomona mwezo kende bien te bandeko na ngai ba mama to soutenir mama na biso na tous les domaines même na prière na financière na tout to tika mama na biso te ba frère ba abonné na ngana lela bino à tout temps na lobaka je vous love merci na bandeko nyonso partout besoin mo bokota la vidéo et bandeli suka na kopesa kaka ba merci au fond du mon cœur nzamba lola pambola bino abatela bino a protéger bino merci ba maman na nga ba papa na nga merci na bandeko nyonso ba ko commenter ou ba ko s'abonner ou ba ko aimer vidéo ou ba ko partager merci beaucoup nzamba lola apambola bino nyonso que Dieu vous bénisse à la prochaine bye Lomba bitumba na ngai nzambe alola lomba bitumba na ngai nzambe alola lomba bitumba na ngai kosi na yuda lomba bitumba na ngai
kuna bakolanda